Ada, wa leader na bango nanko, ba mataba kita. Je suis Ada, na côté Ada. Et puis na côté la Ada, bo doka. Na sepeni bo kabwani. Oh, tozoya no wana. Tozoya no wana to beta no lisolo to. Zonga na te bo kabwana, bo kozonga na te surtout yo reis pesa nga kanda pesa. To beta lisolo na kotso pe na kasi na kadi yo reis yo. Yo reis pesa nga kanda pesa. To beta lisolo na kotso pe na kasi na kadi yo reis yo. Yo reis pesa nga kanda pesa. To beta lisolo na kotso pe na kasi na kadi yo reis yo. Yo reis pesa nga kanda pesa. To beta lisolo na kotso pe na kasi na kadi yo reis yo. Fendi, oza barman. Olongola kamilangi na ba mesa pour ba personne pour boire. Kiko longola apa boite kangami. Yaka na kapela olongola ba milangi. Rais zonga na kosala ba au pire. Rais a pesa kanga kanda mambasa kuma to solo la to so comment. C'est la raisonner cinglé ya pemba za rolete comme couleur chocolat wana. Na tournage to kutana ya Gilov. To tournage to kutana na Yolo Seed. Tala, si le monde commence à faire mais ça na kanda peut tourner ça continue mon aza ko évoluer ada côté internet liboso ya bana na mibali da beni bango neti Fendi da no mo ba bonné tele mutu munela ta ka ba bonné na tournage ya Jericho Betok na mona ta sens cette journée maman ka ngabona mona ajua ta kitoko ozomona na monde abendi bango sko la haine na lingala babenga likunya likundu wana nde salaka bango bongo neti toujours na rais kobosa na pantalon zai ko lata te na tournage o vandela soki huile awa kanga mafuta awa jour no telengo zai ko la moto na kita ka sera to buda o telenga pwani o telenga ni to monenga na rate o telenga ni fa ko kitoya yoko to kupena na kanga foto tilo na zakana ngo le manoir des stars bat o ada zakina bango babeta ki tolo en férié bazali susute bakende ngo na sepeli wo bakeye ba libérer Ada bien baza ko tout fait Ada ben oui ba ça bo sotola bango kuna ba côté Ada pour ba kabone les années les ade makambo likambo mwasi na likambo ya bitumba OK ngana zo se ba butu mosi soki ba batu pani batu ba sando singa ba kabwana ba prière na pesa la kiki ba kabwana batika Ada à l'aise a évoluer baza ko étouffer Ada nde moteki au pire rais mona au pire nde asangani na moteki mokolongola masanga na bar Fendi so bango mbeba niveau Ada atteint qu'on se dise la vérité Ada naeba Ada na théâtre Ada est vraiment artiste et solo Ada naeba lié na théâtre azoko évoluer na théâtre et puis ti liwa na ye akosala ka théâtre so bango wana Fendi ya kozonga kolongola ba boîte pesa bakangi ka kolongola aya na terrasse na engagé à longola nga milangi. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Bandeko nyonso oyo balandaka biso vraiment na chaîne na bino préféré Exemple TV, balbi chaîne oyo et ça la kamakambu yabe et pesaka ba actualité ya ba information. Donc biso toza na information nyonso, toza kota théâtre, musique nyonso donc partout ya ba joueur tozali wana pona bino. Merci vraiment pour vos vandi ebele bolanda biso boyo kalelo orli ya eli biso nini. Car moi votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova autre m'a dit Avatar. Donc ensemble avec Deyo na sima machine wana donc merci na yo parce que ozawana ozosala kaka musala ya bien et merci na kolonzambe mutu apesi biso pe mapolelo lisusu tokuta na bozo susu nouvel épisode oyo bozo susu lelo élément bozo susu ba message oyo malamu to elibino ensemble na invité na ngai lelo to beta kaka ba actualité to pesela kama solo oyo oyo zo salama te biso to lobelaka yango te vraiment merci je dis merci na batu nyonso
oyo bo continuer ko soutenir biso, bo continuer ko s'abonner. Je vois directement tonton Barezi Baza, mais c'est les journalistes, le cordon de cette chaîne. Merci Nayo. Et je vois encore Miguel le Pedro, donc Miguel Pedro, le fondateur de ONG, association mais des Compassion na Katia Kina na Paris. Merci Nayo vraiment donc Miguel Pedro. Merci vraiment à tout le monde, à Mama Mama Zoé Kumba, merci Nayo. Lelo nazana invité nangai to kobeta mama solo. To solo la to lobela. Je crois bien boye billet partout bolinga kaye, bo sepela kanaye, paye aloba bato bo sepela kanaye te, au salara tout bo sepela ne pour alobela bino nde ba vérité. Et alors pour la vérité lelo plus to yambiye pour to solo là. Deo soko zala d'accord nangai au fongole langa vraiment machine na yamba invité nanga qui est Tendresse Dibinga la sirène. Bonjour. Bonjour Kanza, c'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium tala kasko simba te bongo nanga bodundango ou alors nous tozo kende wapi Hermine Ndaya Aifa l'artiste noir de donner Diogo et Pauline Ngengo la cadette Karine Mokonda Baron vana nangone no legre bango ou alors nous moto bitune zali ya bien zali ya merci bitune zali ya ngai bien zali ya merci vraiment merci à Fall l'artiste noir donc merci Nayo parce que ozawana na moni susu ba masa nga bato bele bazana donc ça nga moi bien vraiment les autres ont tendance bonne santé boni makambo nyonso ele kadeni santé za okitoko makasi kande bomo na malgré nzuto ningana ki me bomo na vandisi penza na vandisi donc les abo émission te préparer te tunanga question nyonso mais ope bo talanga bo supporter nga Jilove maman zo loba Jilove tamina na loba bo supporter nga on a zana besoin ba doit aussi nga droit de réponse pour na finga kala ma finga zo swanga na nzoto nzombe ou alors nous ah Diogo de donner moto Dibinga en chair et annonce. Merci vraiment, vous sentez déjà que c'est Tendresse Dibinga et ça là moi bien donc yo moko do mona moloba ndoto pete mbisa ko ngbatela ba simbate après na suksi ou alors nous après le colon on dit que moto donc moto vraiment Tendresse makambo kendeni ni ba activité kendeni chaîne nanga déjà ou alors nous non c'est pe la ka ba abonner bo zaper abo s'abonner kuna un exemple boyna ou alors nous kuna pona zandenga merci pe kana ba abonner nanga pona mbongo vraiment na lieka mbongo penza national noti beyat noti bimisa penza mbongo penza ou alors na musala nanga na sala kana yibaka te na tinda ka photo te na bomba na ba jetem te ka musala nanga okana osana batu nanga ba basunga nga ba Léonie Lutula ba Pauline Ngengo la cadette ba Floka Beya baze bele ba la Chine na bana membre Racine batika ngate takandi na télé continue c'est toi d'accord sonné tes zonga ko sonné de ozela ngaye zela jaloux jaloux ou alors nous moto papa merci papa qui goma papa Lebrun on a pasta merci vraiment kiss nanga dance na la taille so aboninga ou alors nous donc ngaza na kiss on kiss on est andel so ngoy bango on va kiss na kiss no for le océan à 2h du matin na quelqu'un océan l'océan yo matin océan na kende te bo océan des yo nga sambela makasi nga sambela partout na mai ya ta na ngomba kiss na ngamne na ngona partout donc yo kiss no mnene za bangomba partout même na toilette nga za partout. Merci vraiment Bakis Neza partout, on est aïe Karamoutalo Baya Yebi Makabunae. Tendresse, et tant qu'actrice, le loto solano, to sono Makamboba, il y a artiste après to kota sunto qui est partout parce que nabi koza chroniqueuse, aux appels sous artiste. Ouais, tu peux te nommer ma solo ya artiste. Elle n'a pas ça non mbote, artiste n'a pas ça non mbote, artiste comédienne. Surtout coopératé dans zambe dans ngadi ngana sinata kitambo. Zape mbote nanga. Pondenga na linga kote. Yo pena linga kote penza ya solo na linga côté. Yo linga était quoi? Ah? Tu finis nyama. Na fingi. Mais oui, pour le ngete. Faut comprendre que na fingi. Est-ce la que les autres aux finga, il y a na fingi pays. Na ba pasteur na bino, na ba voisin, na ba voisine, na ba ko na santi no tout. Na fingi na ba. Linga était quoi ni? Bon, m'ambassadeur ya mukina mona tena na mukilité. Ya kufa ne kaka. Aza mosto mobile. Bazaba na basi bazaba mbali baza.
yo linga yete mais baza ba basi ba pe ba bango te baza bana basi musu baza na linga bango te na bamba so ngana nga bango te nga za bonga rando nga ta ba bongi singa na bongisaka te nga rando mais oui oh nga mo so ba ba sur décembre tendresse c'est ma sœur tout fait maman no nyama c'est ma sœur pour so mona nga la vanita nga stala nga so finganga osale mission buzoba na kombo nga na olinga ko te na kolobisa ka ote ata to komine toke na 2020 na 2021 toke na 2022 o le 29 o ça na olimbiso te to kota bongo nga na nzambe osenga pardon pour ani motema olimbisa za pa na nga na limbisa te si tu soki no bandanga na olimbisa nga te mais oui na limbisa pour ani pour na limbiso zo ya o mona so ka pardon bango za kandeni to so la papa pardon il y a des pardons et des pardons et pardon son nom Hermine da Télémia na bete meni li kofi na so na ko be li kofi ko na Hermine limbisa ka na bete li kofi na so ko na bete Hermine pardon limbisa nga ya na ebaité désolé na comprendre tende ko na limbisa nga o senti ba pardon so Hermine olinga wapi on dit ma o mi bali ali boso na parce que ya pardon moko boye o sela na ko donc a bongo esimba te pa na ngele ka te puis to yo otobeba na o est-ce que pa na to bongisa c'est que on ngo sanga mabe na mono ndo mbamondo ndoki o yo to beba no to finga no to se réconcilier ndeni pa na nga réconciliation exacte de yo bongisa te so beba no beba ni to beba ni te za ba game to sa ba guerre intérieure o finga ninga pa aluka na ba vie neti ken pena so finga neti nga pena na selo pe kento o mono ka normal na ndeka ndasa sila bongo de mukuse keno kenda o be de mukuse ta mukuse ko ite ba goma ngwako zonga na yo ko sute ken kena sila ti to ba vérité kena sila mani ke ko to na tibera mikwa na ko calculer ta lomba ye na tuna ka suku basila mani kenda zawana est-ce que bana mo ba na kufa ba sokola ye Botuto est dérangé mon limonaï. Merci vraiment Botuto est tout misanzo tonaye mais tout ça moi recyclage moi bilan mukie par rapport lelo ebi que ils en ont ndakuno les na yo mais lelo au leki na exemple Tiveza première fois en 2021 si je me trompe pas. Moi bilan moi mukie par rapport à 2020 ndenge lekaki par rapport ya ba artiste et les cas qui n'ont déni mona qui côté positivité zaki côté nini négativité zaki côté nini bona ba artiste comédien pa na négativité na positivité talinga ko tuté na ki para bango te ba mo tali ba sala ba buzoba na bango ba bongisa bango moko pa na nga ka essentiel o to continue bango to bima pe ka na bango mutu mabe a otika na 2021 o bima te o nga na bisabi na 2021 ba to mabe ba otika ba ebele ba otika la ebebe to bima na bango ebele pe ba otikala so ba bongoli mitema na bangoti so ba bongoli te bazaka na même bize la nyoka olongoli kaka poso kaka nyoka mabe fo baza ko langa nga na bongwana na zaka pe comme na comme nga timide bo mais oui na timide na longwa mbinzo kaka na zaka penza timide na longwa na nga mbinzo na koma papillon do na bongwana na nyonso mais miso mbinzo alors mbinzo ko papillon c'est ka bandi opumba penda ndo makamnde ba comme calme zaki da na ki mbinzo Binzo na zipi comme binzo et donc on a changé mbala mona comme les papillons qui volent et na volé ou alors non comme na mototé mais ce que ko tumbolanga no ko kamata oyo na finyango boy na zipi sens na tien na pesi meto pou mais ma be kotiti o di binga bo le kate donc 2021 attends mais na zone na confiance na raté poto beba na pi ngai nga za bongo nga na boma relation soigner ranking cause na confiance na de yo boma relation soigner ni ranking ouais il y a tout ça ba adversaire poser nga ba question to leka kasi ozo ba question no awa pona na za pona ngona ozela merci Barezi tindie aina volonté na ye non aina volonté na cause pe ki bota na bambie pe apo eza violation domicile mais oui ou alondo tu na ba question et que c'est pesa motema nanga ozo c'est pesa motema na to mona moi muke na suka 2020 to mona ki matanga ezala ki ba artiste beaucoup fait la ki moment quoi kendaki mais réaction o elekaka et ça la moi bien té il y a eu des gens oh bah monanaka il y a eu des autres gens bah monanaka té na ebité pour être artiste il faut ebanaka makasi to ba artiste mikie o ya se bazana na valeur na matanga Julia mo na kimia déjà na lobelo mo ce que omi benga ko star to artiste comédien o ba ke non ke matanga wana ta kufi po ayeba nte se ke ndo yebaniti oza complexé
botiaka na makabesa na bino ebele boyebi mpe signification ya mo arte boyebi nango signification nango ti et puis nakoyebisa bino boye artiste ya moke azalaka te ya monene mpe azalaka te toza biso so même égalité eza neti lelo toyoba époque est ce que kokodoro otema mpe nga kokodoro makambo non parce que époque neseleka papa Dudunga Fura ata kufa na olo c'est pas ça artiste mais bien artiste ya kufa te akotema koloba te mais lelo so azwi lokola même Venga Dios ata mona mabeta linga te Venga Dios azasuna succès te ana Venga Dios azasuna succès te mais sera ça Venga Dios ah mon chogo exactement les gens qui ont vécu on a manqué respect pour la vérité te azasuna succès te mais bien vérité Venga Dios atikaka azebemba nyoka asilaka ndeka somote wana to boya ngoti mais pour na succès ba telemi boto te pa Venga Dios na Micho Bozo Micho olia it oh papa na ebisio mais bana bizaka le roi bana bobima voilà donc eza époque par époque lelo pe na YouTube na internet badi binga to peser et comme maman beto oleka badi binga de badi binga toi ti ba obimaka kaka donc biso zika bemba nyoka ici la sonde to yeto za baba te o wana vanda kingande respect eza bongo donc balongola équivoque wana artiste amkena mnene azalaka te ngasko na telemela bato bongo eza complexe d'infériorité complexe d'infériorité ndezo sala bande kona biso ba artiste ebele et puis na kento baza batu ya ba intérêt c'est pas bien pourtant yo zobake o ayebani te o ayebani donc so za ngana kufende benga tondana nga bogozi wana nga pona yebani pona yebana pe bona oti singa bani tête lelo te papa lo be kimba tseke o papa lo be doucement kala lelo te kala nazo bisabino mais tel moment tel lelo de 5 temps par temps patience nga zaka pressé na vie te mais ça ka prête nga na zaka ka prête na vie pona bi ke o nzamba wa pesa ngata ya mukie na uzama ile lango et puis nazaka tina ko zalo lendo tenga lo lendo na baka on le funi nga lo lendo nazaka bote na baka lo lendo na funi nga zalo lendo te pona ebi na ko kufa na nga na ko zonga poussière ya na ko kufa do tina lo lendo nini tout est vanité oh boni pe boye ko basu balala di oh basu balala mais ce qu'on a ngana yeba pourquoi dans le monde de théâtre qui mutema mabe erenya trop par rapport à qui mutema malam bon wana ko répondre te faut que soit mitema mabe wana po boyebi bango bato mitema mabe wana po ngani tinga za mitema mabe te po lelo ceux qui le na bina na sela nani mama Shako irando qui mutema la haine lelo mama Shako azala te na rotika la ko jouer lokola mama Shako te ça ouais mama Shako za mama Shako wa camarade nanga mama Shako ngamba kamana bangwana oh mama linga to betene nzango na ba camarade nanga bangwana bonga ngamba master nanga bangwana leki nanga ne be bakata ba Gabriel ba leki nanga ah mais oui tout na bamba ebisoti comprenez que c'est un destinga après ça relengi do master no bangwana po bamba otonga ngati mama linga pa fa tonga ninga po nini azonini to mama bele te ba kamana ba bi pendo ba master nanga atonga propose wani mais c'est so na zika mano kwa nani na raisonner na raison le théâtre na on a songi le théâtre na internet na théâtre na songi ne ba songi théâtre ba fio ba kaleso so masuba oyo ba fio yo ba kaleso so masuba ba fio lelo ba lelo ba petit na nazana ba petit na nga pe bele ba biki ba petit na nga loko ezu bango te petit na nga bika kozana nga biki loko ezu na ngo yete mais on ko jaka na ete juillet moko na ebisu neti ngo tonga ozwane atel loko otonga nga libele ya munene otonga nga uwalonu na osaba émission otonga nga mwana nga jogo déjà world abo legati de yo penda do yo OK non système aux star aux asuna star oui donc otamola penda donc nga na ebi ko roi fali fali ko misa jogo na ko misa jogo mais oui nga adversaire nga za fali omoninga nga tambola bo nga natalaka musika no tala nga na zame na omone na vandia na omona mutaza ngamba Brazzaville ça ba jemi so aigle musika nga talaka awa te yango mo nga na bongisa ka nzela nanga soko linga nga te nga pe na olinga o te nga bongo na rapela camarade te yo somo nga za camarade nga camarade na camarade so camarade nga kosio nga camarade te kama na mama biso baleki nanga
na jo nanga na ba lifanto nanga na ba lik nanga sili oh mutu mo ba te kolo mo boy pour na juif a te kolo mo ba kama akroyo kama nanga te winga na juif biso ba to ba juif nga nanga juif donc na na mastate mais on dirait na kati ya théâtre lelo qui s'y peut comme makasi ba komo ka ba artiste et ba komo la sabatu ba place ba ke nzo ba kisi. On a vu quelque chose qui s'est passé ici, va dire moi bimi à propos de Yamado. Bakisi. Voilà qui s'abat Bakisi na ebité. Où allons-nous? Yamado. Mwana munena pamba, mafuta kaka, mwana mukie. Batika Yamado na Barcelone tranquille. Batika bana batu tranquille, ba sa carrière na bango, ba bunda na vie na bango. Ya mana ba ne mettre votre kaya mado tranquille on va ba leki baza ba na pa nanga baza ba leki alors on a yebi bango avec certitude bino lelo bo mona kaka ya mado po si me vimbi ya mado aza ya bino te akola ne bon c'est ça na yebi lelo te bon to ke net mona mwasi wana yeza ki do diwana fiona poto azoba ke Karine, Karine, il y a madame Masoro Mnedo, Azan complexe à Karine. Il y a les soko à Karine. Les soko c'est problème té. Baka. Bien que ça, je vais plus sur ta main na seringue, au bac au tongol na ciment et puis seulement les tamboussons. Je vais faire ça, maman. Vime sera ciment. Au lieu que moi la moisi, au vendre au kosa likambu. Papa, to raisonner na. Oui. Bande konanga poto ba musique nanga bobi na linga kabino. Mais moi na moi sona azal lâche. Na poto basena nzambe bazate bazali siko yena ide nini akoluka po ya madonga solo na ya mado lelo nzambe so na kosa lobi na tanate na so na ya mado lelo zaki na fa na bi ya mado nga na o défendre yo mwana mwasi wana ezama mbaso to ya lokuta ko kosa ngatenga la za ya no so kosinga ka siko na ofunga téléphone na bande émission te yaya na jire nzambe na nga yokanga na yebi mwana mwasi wana te yaya na ngai na mona na ngai yete yaya na yebi eloko moko te ala kisa ba conversation nga tozako solanga na yekasi moni loko yema do piste pesa bi yaya on dit mangate bo fuye numéro à la fille elle a sa conversation yanga na ye ba voice voix nanga na loba na yebi eloko te est-ce que yaya basali na nzamba ezaka na wenza gambela azoko senanga likamu na yebi te mais na réagir te pe na ko réagir te parce que déjà professeur c'est bimaki nazana ya nango miki nazana na bitumba bandaka c'est ça et bimaki ba osala beaucoup tout mususu bina yaya okute loko te mususu ezoya lisusu yego bima lisusu mais na ko répondre kaka dingo ngana kenda ko tia na l'église 300 200 $. Nzambe nanga obundelanga omoni te mona lobelo wa bongo senga na passe na mansi ya tika na comprendre nga yango ce qu'on a zongi lisusu maman ce que osaka complexé à Karine Yamado mais tikaye po yo moko oza na famille na Kinshasa bon on a dit que ce que ça c'est pour on a dit que kosi ce que ça solo Yamado ko ça bien ce que ça kitala batu so tangala et moi explique ya que j'ai balu kinga mo balba pa ngambala batu ngambala batu zeye no ka bon kele ko ba soso ce que no ka ngambala batu zeye te nyanga bala dossier comme bike bala kima kiyo alanga bala ko mianga siko na ko so adversaire no farafa été ya yo on dirait que bato poto ba komina ba koma na biloko moko boye ba koma omona loko la ba artiste comédien ba koma ba maillot faible na bango na ebité bon il y a des fois au moins les années biso mo ba artiste tu se laisse faire muto tinde quelque chose bango comme fanatique né aux nzala na yo pas c'est libota no mami keli yango ba komona facilité ko sakana biso ozo comprendre de konanga et belé ba comprendre nga pa nga fanatique nango linganga mingi o tire to sola no il faut respecter nga ba na star yo do ko lukanga to zala bien na yo o comprendre ko te o tinya mbongo le après déjeuner moi nga beli na sala ngote pe nga ba to on na sola na bango mais ko ba bi ke na senga bango mbongo te ba kabela nga la volonté na bango pinga boka libemo nga boka libango felete libanga c'est l'argent si on avant na boka tianga l'argent nga duto kana da contrat 1 mois 1 mois wana 1 mois to kana 500 balles déjà chaque semaine on tient moi 150 na réseau quand c'est simple to kati na kati po okoke na ngapi ya mnoko na nga ngamna bwa ko za yote
tina vanda boeza ba il faut peur zalanga vous comprenez ya yo nazonga bo basi ya poto botika biloko mo mobali ya kimio na benga mutu na luka mutu to o créer likamna comme mutu c'est pas bien c'est pas j'ai tout ça bandeko toza vraiment bandeko ato finga na commentaire etalinga to essentiel so talinga o tievi o tipe na commentaire bariza ko tumbo na fin du mois azumbo na banque l'essentiel yango wana donc comme na lo bakaka maman tiko kosela ya mado makambo ya mado yebi yote okosi botika bana batu tranquille botika bon tranquille. C'est ça on a quoi le bayangoana. Merci Batika bana batu tranquille bakosele likamuko voyez vous-même que likamu o ba lo baiza vérité teza soloté artiste azaka artiste ya mona ke kombo ya artiste etambola ka mo mingi nous on est là tozaka au milieu du village to sala ka musala na biso tendresse dibinga parlons toujours makambo ya Basia Poto bakomo panzana ba artiste nende ba panzana ba artiste au sentir que non azalaki na artiste o akomi na artiste o et c'est la volonté à artiste bango moko surtout na mon point bana mibali ba mbele ba comédie ba complexé ah ba complexé on mo sa muninga o lo envier pour linga ya kuma pe yo si so mo ngati muninga mo 500 mo 1000 allez on me ko envier pe il suffit car oui ba communiquer na Facebook ici oh ah mais oui qu'on se dise la vérité bon ngama ngata ba comédie tout kana ba mbele to kana na bango ti oh anaza ba to kana bango donc na bango mais avantage na basi ya kine za raté pas ba comédien ba artiste mibali avantage za raté bon na Pierrot no basi mbote mo ta bali mo sina abeli mo sakine donc ba fandi à l'aise à valoriser wana ndene ah wana DiCaprio pas bali mo sito beba no siko oh to beba no ka siko ah mais to solo là ntakuwa made ndeke no tenga comme ni héros kutenga kuma mwana awate kutenga kuma moto za bien kutenga kuma mwana no tangite parlons nani made ndeke ni za contagier za zobatu héros oh comprenez que c'est tendresse dibinga tendresse to lo banano parce que elo ni ça là moi bongo oyebi penda ke moi chose aki moi sa muninga mais le roi za na poto makomi moi si ya oyo pas mon ngo pe normal mais pona nga vraiment yango na ba mibali ya ba théâtre bo sexanga yango bozo zora ba malade yango bazo publier ka bino si ngomi kolela ah bozo sala bo eza kitoko te pourquoi pas o sala oya yo moko na pesi ada ilunga ba mbote bele sika ozali ada wa leader na bango na nko ba mata ba kitana je suis ada na côté ada et puis na côté la ada bo doka na sepene bo kabwani tozoya no wana to betano lisolo to zonga na te bo kabwana bokozonga na te surtout yo raïs pesa nga kanda to robeta lisolo na koto na kasi na kangi yo raïs yo to robeta lisolo wana baza bato oyo yebi bien bato oyo yebi bien na yebi ba provenance aza serveur à kabola ba mas on a 2021 mutu tazonga msana 21 to lutter contre ba hypocrisie donc to bomba suma kamutu to bon na bomba ka ça yango bon na fingi mutu nani papa na bomba mutu te yango to mutu na mutu fo zonga na musala na yo Gilov ozalaka basketteur zongela ko sala ba ko beta basket fala artiste ozalaka joueur zongela fala artiste zongela balle soki Kanza Orly otela ba bijou na gambela zongela kasi tout ça ça me donne mon nzela to solo là Fendi oza barman olongola milangi na ba mesa pour ba peso pour boire kiko longola apa boite kangami yaka na kapela olongola ba milangi oyoki yaka olongola milangi na kapela Raïs pardon na bosani Raïs ko tona na ntoka na ko te makilanga na simaka te Raïs zongela ko sala ba au pire Fendi zongela kolongola milangi na ba mesa na ba verre ezali susu te ozo papa zela pardon Raïs a pesa nga kana mambasa comment on solo là tozo comment c'est raisonner singlé ya pemba za rolete comme couleur chocolat wana na tournage tokutana ya Gilov tournage tokutana na Yolo Seed tala suna monde comment ça faire mais pesa nga kana pesa ta tournage ça na munoko merci tout le canton betano moi muta zongela musala merci c'est bien bon les l'autre monde a l'amitié qui règne il y a l'amitié qui règne na kati ya ba artiste au sentir que tendresse dibinga pesa nga tana pesa exemple oyo tendresse dibinga za camarade ya Orly batambola na Orly atambola na fa l'artiste noir bakanga marabango misatu bazalaka ensemble mais qu'est-ce qui fait encore que non au monde qui batu bozo tambola ensemble mais le lo ba panzani jalousie
jalousie tokena malembe ada ilunga na ebi lelo te banda kala ada ti ada pe okene na so babloni nga na mwande kokoko ti ada koma lelo to matana na mutuka na sala nga sengo aza ko développer ada kota internet liboso ya bana na mibali da bendi bango neti fendi da no mo ba ba boni tele mutu munene ta ka ba boni ana tournage sur ko betok na mona ta sans cette journée mama ka ngabo na mona ajua ta kitokote ozomona na mona abendi bango sko la haine na lingala babenga likunya likundu wana nde salaka bango bongo neti toujours na rais kobosa na pantalon za ko lata te na tournage on vendela soki huile awa kanga mafuta awa jour lo telengo za ko la moto na kita ka sera to buda otelenga pwani otelenga ni to monenga na rate otelenga ni fa ko kitoya yoko ko kupena na kanga foto tilo na saka nango o kanga huile awa et puis sengle wana ya pembe comme couleur grise otonga na singa. Donc si botika ada tranquille asa musala na ye boka ndo na bino kuna boye ko selaka ada et puis no bakabola nini tant to beta lisolo to lobela directement que non lelo le manoir des stars bat o ada zaki na bango ba beta ki tolo en verrier bazali susute bakende nga una sepeli wo bakeye ba libérer ada bien baza ko tout fait ada ben oui ba ça bo stoto bango kuna ba côté ada pour ba kabone les années les ade makambo likambo mwasi na likambo ya bitumba bon toye la personne bobo manoka mbote belé siko zali mon président bobo manoka donc merci na bobo manoka ya batandresse mon seul frère wana mutunanga mais to kozate mais to kute to mais to kute to so la bien mais chombo to benga na biso te mais mutu de moi alela nga fo ce que kambo za boy boy makambo le kaka ya village panda ouais ba makambo na bango wana nani ada zaki liboso wana azaki na ba master na azaki ne wana fendi pe ay ko na ndenge na ye bon comme ada ki avasa mele ba bière na alembaki mwana maoza ba pesa salam ada te on mabisi ala fendi ngana na kene déjà fendi c'est zila ngai ada koti na mutu ka zila fendi ti e umeli mwanda munzoka fendi na simatika ko bunda bamna wele kaka mato betango so ezati ele kaka na ada pa mo ba umeli akota ki suta kenda ki ne pas fatigué mbala monzoka fendi aselika asepela ta moyo kola ada a négliger ye ozo mona est-ce que kanda ya fendi bandeli wana ok ça bongo te puis elle dit pourquoi ada se terre fait ada ça ba émission par-ci par-là pour na buzo ba ye fendi non est normal tu de so ça m'a bien on faut passer l'émission ba côté la ye ba appuyer ye comme c'est ça kindoki ok ngana donc c'est butu mo soki ba tu pani ba tu ba ça dossier ba kabwana ba prière nga pesa la ki ba kabwana batika ada à l'aise à évoluer parce que étouffer ada vous comprendre Marquis n'a pas son moto mais na kanelo yo so looking at Marquis na raison quand yo Marquis de killer na bomelega moto pour me manga na voiture avant voiture qui États-Unis Marquis bien encore bien d'aller que tu descends nga faut ça à 300 pour sinon tu n'auras pas vous comprendre sikoyo bango to bakabona kambwana yango nde esel bango la haine nde moteki au pire rais mona au pire nde asangani na moteki mokolongola masanga na bar fendi so bango mbeba niveau adatteint qu'on se dise la vérité ada naeba ada na théâtre ada est vraiment artiste et solo ada naeba lié na théâtre azoko évoluer na théâtre et puis tili wana ye akosalaka à théâtre so bango wana fendi ya kozonga kolongola ba boîte pesa bakangi ka kolongola aya na terrasse na engagé alongola nga milangi vous comprendre de différence yena vous mona muto to garder bande batika biso ada biso à l'aise ba ça bosto na bango et puis ne ba ke wana un mois une année zebele ba okabwana bango mi bale wana ba ko kabwana po baza batuya baza batuya lokoso. Mais on dirait, avant ça, le manoir des stars et salama, on dirait que pas un groupe. Kasite, neti oh nani oh, moteki au piro nani, Raïs azalaka na groupe ne comme les paniers na bango, les paniers aza, omoni ba tususu bazawana, ba benga ko benga ba koza ba leader te. Ako asala groupe ka epanzana kaka. E azabo epanzani na koka. Azado ya senga makika azala dirigé par Ada. So comme baza ingrale kumbuka to bengani ba. Dans le plus grand mais panier wana to tumba ngo kala mingi te.
neti oteki au pire ye penza akende kosala la panier na ye wana akoteka ba au pire tala compagnie tala Raïs déjà au pire oteka la biso ça ba faux au pire otiaka kisi na kati te na mela au pire okabelanga lekisanga diarrhée so kana no makasi pa na ye pourquoi kana no eza makasi pa bakosaka poison nanga bato lokuta te ouais phénomène poison bakosara bakosa mtaza poison so ezaka adesile bambale lokuta badiembela bambala ko diembela tika bala ko diembela et puis na ba so ko sela droit de réponse mbale so bo meki bakale so na kale zalaka na sibino bo kipe ko tungate donc yo sikoyo c'est que nande ko kabona na bango yo kiango bien nazo bena sepeli na bomba te naza hypocrite te ngana na sema tata tout temps ba conseiller ba poison pour avoir poison c'est phénomène poison ezalaki ba tutu ba déplorer kanango ba yokaka pasi ba yokaka par rapport ndenge bazoka tikana ba dazui poison bazana poison bazoka tourner na banda na ba tournage ya leki na Barcelone kaka Adam Tendok ndete bango ba ndoke mando c'est nous na poison na ça ba on a ba kisi ya poison ambareka ba ko zoba yaka ambareka ba yaka te nga banda ba kosaka ke loko wana pas de confiance ou alors ambareka qui sa poison ambareka c'est ambareka na maki ya mboka comprendre ozui na tomate oyo la vérité ni so ba yeba ba tu Alexis dos ba kufi nga na lobi na so za dosage yanto bi maki ozo comme les maki à partir à wana ndekanda oyo yo kama makasi po ko bozane loté nga na siko pantalon la takande isu do sanga kanda oyo kanga mafuta awa huile frein huile de frein wana nani moteki au pire papa usine au pire Raïs donc ce que tu bien na kati na bango nde ba groupe panzani bongo groupe panzani to bantu nde balongwe bango nde balongo to bengani nde bango ada bengani bango mais oui on a sepeli bongo so il s'agit de moi conseil to moi toli moi muketa ke yaya etant que déco na bezanen on peut sa collègue na yo Ada Ilunga le président Ada Ilunga to ko loba na mo likamo Ada na pesa conseil na privé sto kutani ba to na pesa conseil na TV yo Raïsa mwana au pire papa izina au pire zongela au pire ko ka sonité théâtre za don to journaux ki to ko to fiba ka mbebo zonga nge kena luka place la pelo longo la milangi oyi baka ko jouer to a forter ce qui fundi ce qui findi ce ko meki ngana beto makof ko sa ba jeter et puis na soubelio ou alors na bi vérité donc beba nezaika pona makambo ya ba poison ba kosa ki na j'ai pas na sepelek na ngote ndi yangwana bon moi sini ba wela on dirait pe lokola on dirait na tanga te comme na bonanga da to luka bele comme moi c'est pas olité abo ada boga ba ko la moi c'est bon ba viera ba ça ada donc c'est comme si ça n'onga normal na kata théâtre moi c'est moninga olzino epé ça normal kasi ba kozonga pe bon linga venez na bien baya nga yo mbana ngo wanga na pwani venez bolinga ngate pwani ni ponga so meki na ngana ko beta likofa so ko to soni pe na ko chope courant na sa pongo kufi nga isma be to sa ba je so soni bona kangolo ka kana lingilo obosa na pe bo to lali bona zu phase na net na tio wana penza lengi so ka to kangota mo 1 minute to mo 2 secondes ngi après na so na sa kion ah mais oui comprenez que cette tendresse d'Ibinga merci Nabino Nyoso Obozo ya Johnny kana bal bana ya Johnny vous me voyez pas Lava vous me voyez pas comprenez que cette tendresse d'Ibinga donc bomoni invité na ngande tozana yo moni nenga zo kende de ya zarane bongo yeto kendaka na bongo ara bongo donc moi mutu moko bien zalaka tellement bien continuez de vous abonner bo tchaba like mo ba commentaire na bino finga ngai obozo lo ba malamu bo finga ngai bo finga Maman naza 48 faut qu'on me finga. Merci vraiment donc wana mona to lobela moi ezalaki makambu ya ba artiste to beta mo li solo mo mukie na monde ya ba chroniqueur mon monde chronique lelo to yoki équipe nationale ezongi
aux appels chroniqueuses toyoka yo pe mingi yawa le basozo bande mission toujours Karine Mokonzi lelo bazongi ensemble bazongi bakabwana na bango esimba te oh ngana sepeli na kozonga na wana jamais sikolo babe mais oui surtout na bana avant na bana na Juvenel qui balo za zolo lokola mikate na kana no Juvenel elamba na ngo zo polo na nga noir na tournage na pomba para mama kuna na ngirengire yako pesa nga elamba na nga noir ozo pas acteur na nga simbela na fana jouer si lelo au moins pour nga oui c'est bon bien bazongani mais bakozala na bolingo bazaki nango liboso te oh na ko baka na Karine zala sage za mayele preuve ane Karine azaka na Congo na Afrique tant équipe nationale zala kaza ko konza bango tout baboya ngote bango tout bazalaka na sa Karine dado teka bango tout bazaki biboele ya Karine on se comprendre sikoyo bamole Karine apesa makambu écrit ki bango la haine bango tonga baluka ki babeta Karine double peut Karine ko ya ba seka baloba basala mais Karine c'est ka leader avant le bango ba yete ba yi so Karine timba ke ba mutu bena mutu zongo bongisa ke ba bosana ke loko wase ko lo bango to éviter l'esprit ba yenango neti Juvenel aza jaloux tout fait jaloux maman to Karine do makuna c'est Juvenel promoteur moi na mobali c'est normal tu est-ce que tu comprends donc des awana bazonga menga pa na sipelité mais baso olaka basanga na lisusu te parce que mutu mtokoma ba responsabilité na jeune dazana lukoki ya zana li boma moko boye li boma ne yaka na baton omoni mais pas ça mtomba ko ensemble mabete pour ça une église moko c'est une église moko ayebi wana sert na église yo sert na nga elimo et puis de mi pe qui est Jéhovah ngana yi ya ko ça mais les autres wana fasteur sala mabe on se comprendre donc baso la normal mais pas de mutabete muninga secret boy na biso tika Karine et puis bele bazonga avec Karine za bana membre ana la Chine ana ba autorité azana batune belé ba yeba ba secret Karine pas kende ba kende ko panza lisusu alors Karine kaka timba zana ba garde pas de lisolo pas de relation pas de dandan moi bengo pe boy yamba bango pe nanko bongo bien so tango bato bazongi lisanga balobaka les linges sales se lavent en famille basokoli déjà makambo nyonso ebongi mais siko yo lingate ba azala mayele na bango abongisa donc lisanga ndenge evandi bon te na sens est-ce que neza bo basi ba bebana ba da basi akiri de mabebele ba ko kozonga na lisusu te mais basola mbote ke ba vie privée ba kati ba betana na te mutu ta garder bana Karine déjà comment déjà likona bango tout baza na se bango ndefu baluka ba région des bango ezo pe temps quand peut repasser on peut espace soinate mais mbote lisolo ndezaki kota bozo ba salate po ba ko sala su ya mabe kolika ceux qui bazana tembe tozaka awa tozaka awa mais au moins ngote ke no lo lobi ke Karine akoma likolo bango bana se ya musuko zonga neza ke baluka peut-être ndeko na bango pa benda bango Karine na benda bango te na mona commentaire mutu moko commenter na chaîne moko boye alobi ke bolanda bango te si déjà basila kala au moins ke mutu pa koza sili ndeko na talika ke ndeko na nga ya bendi etozala mais Karine apesa ngo su makambo te est-ce que c'est a passé tala omoni nde tozaka boye toza bien osali émission leki ofingi nga na ndenga solo te so bisipa secret pesa ya solo ba défaut nango lobi na télévision après quelque temps 2 ou 3 ans to bongisa neti ba tulokola nga na mutala yene mutala nga tanga rankinya makasi na ko yambo yaka pona ko simbiso mama na touche na ko yamba yo na zongi so ba mona ke oza zoba monto ye afinga kati ye nga finga Karine kaka mundele no boya ngoti ezaki na kanda parce que Karine azalaki wana azalaki avocat par exemple avocat et orchestre moko boy même avocat ou avocate ce client aza fautive azole toujours pas mais en soi bi ke mto za mabe so Karine déjà batona za kana bango soutenir nga ko na kana ne poni et puis bango tout batikaka Karine et naka de ko sauver Karine na sauver na ngena vrai amour pas aller qui par rapport nga aza ya ba leki ya basi belé nana au moins 7 leki ya basi. Donc Karine peut s'apprendre balek na ba Déborah ba Frida ba Neftali ba Néré ba Nice ba Persis ba la mama donc dans ce bongo ozo comprendre dans ce bongo donc nako koninga mabe et ya pa na yeti on t'adresse yo finga on a finga comme on doit bien ngote pour ça qui na kanda to na mususu
mais tobongisa esila na Karine na Kinshasa tolia te tomela te tosala parcours te différence ezanga na bango bango babi via Karine koleka babimisa ngo boye esalaki eko esa Karine ozo comprendre mais nzamba mawa atomboli apesi batu babiso tozala na ye to consoler apesi ba chinoise bana membre banani pour remonter toujours ne heureusement pe Karine azana nerf solide lokolanga ata bolobo azaka di. Mais tant que le lobby est épinglé, le lobby phénomène qui balia na ye, yo lia na été bat balia na ye. Il y a eu un phénomène qui s'est passé. Ah ouais, moi voice Moribi Maki, il y a ma cambo Karine PKK, il y a ma par rapport à ma cambo il y a ba règle na bango, ba période na bino basi quoi. On comprend. Quand c'est mutaza lokoso, il faut aller. Yo tango yoka ki ongo. Et c'est là nga bien moko na sepele na Karine. Faut laisser bango bongo. Il y a un sa pouvoir. Bien. C'est pas tout maquilla pouvoir. Pouvoir. Kitoko. Et puis, il y a un lia lisusu. Nani est heureux. Ah, mais oui, hein. Mais ça pouvoir, ma bezate. Mais monde chronique ils ont évolué, ma kamezo kende et salonde ni mona lelo baninga mususu, mo évolution zoya, tout le monde ba ko bota. Ne d'aboti. Tout le monde ba ko bota. Na gloire la gaboti. Aboti lobby moi na siko ko si jour moko na mukili. Jour moko. Tala to moi na bonga teto la kila moi na ma BR pour toi ba makulutu. Moi na baza angel. Mais moi na bota mi kaza lobby to se ba moninga bali se. Ngana ko sepela te ko boko ko botel lengi boko lande. Oh. Abeta tongo te afula asala mwana boye bisala sala te po bandoki baza ebele biso bandoki toza biso bato balamu pe toza soko tie gloire za mutu pete aolela osima mutu ba tiko pena oboti no 9 mois mwana mesani siko na mwana baboteli mabe yoki nesa passe donc abatela ye comme azuye azangeli na ko fingete na chemona na part mais soka yene kwa bébé satana yeli biso bébé satana wa na ina bébé satana ebo mona kufa liboso mona bébé satana ah mais oui satana akebota kona kati ozo mukanda na Christ. Mais ça va makambuti yake ko bote mutu yo zo ke les là poto ko bote est-ce que kende to ko zonga ou alone et puis mona ngwa za na 3 couleurs babi koto aza mwindu koto ndundu awa vert aji va te belé voilà caméléon. Merci vraiment, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci à Miguel Pedro, donc Miguel Pedro, Zambaba Fondation, donc ma fondation, merci Nayo, merci vraiment Maman Zoé Koumba, merci à Papa Lucien et à Maman Noëlla, Marie Noëlla, Bibonda, merci Nayo parce que vous êtes toujours wana. Et voilà, nous sommes vraiment arrivés déjà à la fin, tout comme biso koshite na suka, to yoki boyoki ndenge tendresse alobi boyoki ndenga kei nango, alobi tellement bien, à solo li bien, à solo li penda donc nde to lobara pembe, à solo li pembe tendresse di binga, to komi na biso na suka. Ils ont suka te ke suki si ke notre tendresse à rosala so leka awa te po ils a parlé na e makoleka leka ne mais to komi na suka émission lelo. Donc mon message na yo par rapport ya balandi yo et puis moi dernier message na yo par rapport balandi yo et puis ba dédicace na yo balandi ngai sur même am lobe sur supportenga. Et bon te chercher musique eza bongo. Si vous avez un pardon, vous me aussi. C'est que vous avez un bindi na mutu na ngato mabona mutu na ngato na ko senga pardon te. Vous supportez nga. Merci na Pauline Ngengola Cadette. Merci na Karine Mokonzi. Merci na ba chinois, ba chinoise, bana membre. Léonie Lutula, Fall artiste noir, Gilles Mobutu, Hermine Ndaya, Babi Djogo. Mon fils Djogo, Dioné Khalifa, Kenanga Bongo, Voldi, Kena Banka Bongo, merci Nabarezi Baza, Nayemo caméraman, il y a des hauts, donc voilà, merci. Nous avons fait et ça bien. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on tombe le téléphone. Nous avons fait le tatata, non maman. C'est que tu as fait le théâtre, nous avons fait le téléphone. Pour le belligo na ko fingi yango pina fingi libolo maman déjà formol donc on doit se les rareté so tu te faut bien merci tu avais bien parlé et tout machin là ça va mais ce que ça le plus en éducation non tout non nan yo on a mabingi na mutuna yo
professeur, on a besoin de cours, on a deuxième, c'est au première éducation à la vie. Nous avons un professeur impoli. Nous avons bien impoli. Hein? Qu'est-ce Comprenez que c'était tendresse d'Ibinga, donc moi Dango. Où allons-nous? Moto. Numéro n'a pesa encore. Plus 243. Ok. 89. Ok. 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Pauline Ngegoza Bongote. Fal artiste noir. Moto. Merci vraiment. Merci, c'était la tendresse d'Ibinga, donc la sirène. Ngalinga Eswazoloba, donc à Kendarana, sa rankine, Oyoki Kalobaranga, na rankine teme, Otumbolingande, Omo Nangai. Merci vraiment à Batunyo so Obotala Kibiso. Merci la linga qui est à l'obélo, parce que na ebi question na Kene Kotoana, Azonga Bongo. Merci Wana Penesa bien, Boyoki Nyoso Oeleka ki Awa, Ezaki juste ma question auto, Tuna, pour Alobanabino vérité, Aibisabino, et puis Ezaki analyse. Tout ça, analyse, tout faire comprendre. Donc, merci vraiment à Maman et merci à papa Lucien Eyale, merci d'ailleurs papa Lucien Eyale et à maman Marie Noëlla Bibonda et merci encore à Miguel. Quand je dis Miguel, comme ça je vois Miguel Pedro, donc la fondation Parikine, la compassion Parikine. Merci Nayo parce que Ozawana Ozo continue kaka ko sala musala et sala biso bien, merci na ba soutien Nayo et merci encore à Fallon, Mama Gucci, merci Nayo et merci à Maman Nicole Achiki parce que Ozo fait ça conseil et Ozo ça la bien et merci vraiment et merci à tout le monde au Botala Biso. Retrouvez-vous à la prochaine. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.